La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Magellan. Comme à l'école. Et paf, comme à l'école. Et Paris, papa, comme à l'école. Star de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien. QM de jeunes. Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche. Avec votre site, La diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche. Bonjour à tout le monde, dans 4 coins. Il y a globe terrestre. Même au bas na 4 satellite likolo, tout pisi bango. Bo eskize nga na eta o naza nango po na pasi pe kanda bandeko bangai. J'espère que batu wana ya Kinshasa bakoboma vidéo au vite fêté po makamba boyeza malamu te. Bo tu ko mona, bo tu ko yoka dimanche. Oh, tu connais Kakuna. Il y a le 31 août. Biso nous tout le monde qui ba image. Ndenge nini makambo witu koleka na prison centrale ya Kinshasa. Et bandaki nanu selon ministère de la justice 2 personnes. Après le gouvernement a changé comme ça 29. Et selon la radio trottoir, plus de 1000 personnes. Bakoufaki. Ma condoléance. Ma condoléance. Nabiso Banso. Bana ba ekolo Congo. On a bien toujours Congo Zaïre. Pour nous différencier un peu na Congo Brazza. Ils ont trop. Lelo oyo samedi le 7 septembre na moi oyo ngonga nzanga na Bunia na otile bino ba image kalate awa ba prisonnier ba mati likolo ya bâtiment oyo esika bango ba fandaka na ba maison carcérale. Bazo senga kaka situation na bango ezala malamu kolia malamu. Ou ba pisa bango ba liberté na bango. Boko yoka makambu soda wana za koloba ndenge ba ko boma ba prisonnier wana. Na otila bino image yango siko eza ma trop peuple congolais. Soki congolais mo akomi ko boma ba ndeko na ye. Lokola zo boma ba moustique, c'est des êtres humains. S'il y a un problème ba prisonnier bandi ko revendiquer ba droit na bango ba salaka organisation bo créer moi quelques bateaux et surtout ba psychologue bazanga kate ba ki retrouver une délégation ya ba prisonnier ba sololi likambo na bino ezani ni revendication na bino ezani ni bozela to ngende ko s'appelle l'état makambo lobby. Ils ont proposé bino boye, bino bolobi nini. Bon, c'est la deuxième résultat. Les atika boye kaka papa. Bon mona ki imagine petit frère wana lobaki na katia makala que soda wana zo ko tirer ba yampangi pena on dirait na arme na guerre quoi. Bazo peksa bazo lela, mais azo bomba bango beko bomba. Bandeko. To comment ça allait passer te. Kamwena sapo. Ti le jugement ezala kate. Bundudia Congo
te lelo jugement ezalaka te barosi mukendi mascarade makambo eza ebele makambo eza ebele mese nanga uta koloba na bato ya Ituri ke toza koya bato ya Ituri bazongiselaki ye baréponse ke toana besoin na bino te soki bozalaki bino moko on pouvait voir on pouvait kosolola mais bozana bamikwapin tolingi na biso situation wana ya baguerre te botala image eza mawa arrêtez de tuer nos frères comme si bozana nzala boza koboma balapin elobi nango jeune congolais même les animaux basoso na bambwa bakoma na kanda ya bacongolais bakobima na ntongo eloko kolia eza te bakozonga na poko bakangi kanda même basoso na bambwa bakoma na kanda ya bacongolais dans le monde je ne dirais même pas so na tie bino image ya africain moko afandaka na Italie boyoka na mawa malukambo alobi totala image ya Bunia. Voilà, badeteni na Bunia wana na prison centrale wana babandi otomboko deja babimi likolo toyebi te action nini kosalema lelo awa to bango bakufa to basoda bakufa awa tala kaka bango wana tokolasi awa kaka lelo badeteni ya prison centrale ya biso ya Bunia bango wana babimi libanda bazoyenga babanda otomboka boye bango wana baimage ya bango yango wana tala yango wana bango wana deja soki basali ere tokosisa bango awa makasi tovide bango badeteni na prison centrale ya biso ya Bunia lelo samedi babandi otomboka bango nyonso bamati likolo totala mouvement ngo ndenge nini kozala so baoprofite mabe bakokufa modele oyo ya kisasa ewuti kosalema bango wana deja yoka kaka buri ndenge esalema wana awa eza prison centrale ya biso ya Bunia badeteni nyonso batomboki deja balabala monene yango na makadami bapapa ya mai ke mpe baza opose na bagiere tozila bango kozila toza awa ebele bapapa ya mai ke bango wana bagiere mpe bazali awa tozi na bango elongo tozila kaka basala action bango tolase bango direct yango wana baimage yango bango wana baoganga bo bamboko pa tozila bango kaka oyo kaka baobanda okita bazwi yango na banzoto yango wana balingi baoka bamona action ndenge esalemi na baninga kuna na mboka monene awa mpe bango mpe balingi bamona yango na miso voilà balabala monene yango wana balabala monene yango wana balabala monene yango wana balabala monene deja bango wana yango wana prison centrale ya Bunia yango wana ok otindela bino babisika nyonso bozali bomona boyoki soldat ya FARDC ndenge alobi et des gens qui se demandent est-ce que basoldat na bazalaka barwandais ou bazalaka mpenza d'origine congolaise de Kinshasa bato base demandaka mpo babomaka bacompatriote ndenge wana te eza maatro justice ya Nzambe tokozelango apres liwa te congolais tout congolais nyonso asalaka mabe afutaka yango awa na se exemple ya liwa ya Lumumba eza leso makasi
bandeko natyela bino extrait ya makambo ya Morning Star alobi leo na tongo ndenge ba prison oyo bango tout ba prison nyonso toutes les prisons ba ennemi ya mboka biso bazalaki décider toutes les prisons ba prisonniers ba kima les jours na basala mobulu jour ya makambo ya Kinshasa. Heureusement et salamaki bongo te, malheureusement bandeko nazo bakufaki na Kinshasa. Na Kinshasa on va prouver batu droit de parole. J'espère que vidéo o ba oboma yango te. Tout comme Morning Star. Ces gens-là qui sont dans cette prison-là, ils battent manipulation à la tête. Mais c'est Youssouf, le directeur en prison. C'est une pratique. On les a déjà prémédité que les seuls dans la prison nous font. Les seuls dans la prison à Kassapa. La prison qui bouge. La prison dit la Corée. En dehors, les Salama les mêmes genres. Rappelez-vous, même méthode, même stratégie, les Salama la période de Kabila, la monde enseigne. Même méthode, cela veut dire les mêmes gens de cette époque-là, les mêmes commanditaires sont encore là. Voilà pourquoi j'ai demandé que vous, M. Moutamba, Olingaki enseigne à la procureure, avant de Wigro, dans nos collègues là, magistrat, pour décider de la ouverture d'une enquête. Peuple congolais, boyoki ndenge Morning Star alobi ke makambo oyo elinga kosalama na toutes les prisons ya RDC. So bokoti na Dosta TV bokolanda penda entièreté ya message ya Dosta ya nani ya Morning Star. En bref, ye asengi démission ya ministre ya justice, asengi démission ya directeur ya prison ya Makala, asengi démission ya ba membre ya ANR o bazaka kuna na kati ya prison Makala. Mais na epte so makile gangi ya namoni osengi démission ya ministre intérieur te parce que bango nyonso wana baza ba collaborateur ti bango nyonso wana na ministère intérieur et gangi to nini makile gangi to nini. Je m'excuse quoi. Et ça comme tuna Morning Star. Bon. Ikamsu ya koloba ezali kambu ya ba chroniqueur ou ba chronifuati. Pasteur Condé. Yo koma na oka kosala pipi ya nanga zana nzela zoya na epte so yoka ki ba iturie ndenge ba reponda ki mese nanga ke ba na besoin na été même Monsieur Luboya oyo azali le numéro 1 ya armée congolaise na sous-région Ituri avec mese nanga tant que vous êtes accompagné avec des étrangers, tout ça a besoin de yambayote. De dire, d'exit, Monsieur Luboya, soldat congolais, congolo zaïrois. Pasteur Condé aux États-Unis, yeba yango ke bonjour ou bonsoir, c'est là. Na koka kosi sa phrase na bino anti. Koloba yango lisusu te.
peuple congolais classe banda 97 classe ezalaka souté batonga ta classe moko te. Heureusement nasepelaka komona garçon neti France oyo asala chaîne na ye ya télé, nasepelaka komona bagarçon ndenge wana bakongolais baza bata mayele. Malheureusement opportunité wana depuis 97 bapesa biso yango te ya population congolaise, congolo-zaïroise, population congolo-zaïroise. Alors bino yo pasteur Konde bonjour bonsoir cela dépend koloba yango souté ozolakisa peuple congolais phrase moko inexistante na monde koloba yango lisuté phrase wana. So bolingi na bino français te bolobaka na lingala parce que bino bozolobaka français elingo bate mutu aza intelligent mais botika koloba yango bolobaka lingala osala information na oka na lingala pour ça ozoloba ngo commettre ba erreur à trop peuple congolais ti lelo gouvernement administration na biso ezaka toujours na langue française, enseignement na biso eza na langue française. Donc bana na biso basalaka examen d'état soki bino bolomba longa te tela bango balobaka tous les communes mais non bakosala bafaute na français. Pour français eza une des leçons ou cours tozwaka na RDC. Complicité na bino na bananga ça se voit, ça s'écoute quand vous parlez. Na koloba sikoyo na Kinshasa tika kolobaka Kinshasa essaye koyekola nde kolobaka Kinshasa et ndeti ça existe pas, ndeti eza mwa ya Kikongo, ndeti na memi balobaka neti fali kuta lobaka na neti na filme la jeunesse congolaise neti na filme bino bozwi langage ya bamiko ape bokoti na lingala masolo mikili na kesko ya suka pona kosukisa Tatiana la sœur Tatiana Osango tolandaka bemission na mingi. Mais pourquoi yo linga kokosa batu na batitre Kabila aye Kinshasa? Et en plus so yo zobosana. Moi j'aime beaucoup les Batete là, j'ai beaucoup vécu avec Papa Wemba. Nalinga Batete là fort. Mais aux autres décevoir batu belé. Au bosana ke kamoina sapu. Ba boma batu belé. Bundu ya Congo. Ba boma batu belé nga ba cousin na ngai. Na ndenge ya ba français ba cousin. Biso na Kinshasa dominga ba frère. Ba frère na ngai ba kufaki. O ba boma na bundu ya Congo na 2002. Ba frère nanga ba sœur nanga ba kufa. Et ça génocide oyo kapna crime moko donc contre l'humanité. Crime on est à bundu ya Congo. Je me sens maintenant honte. Mais si on veut recevoir bateau yo, ba camarade ya bateau ba sala makambo wana, mais obosa na akuti ko yebisa bango makambo wana. Bokoma ofunga ngo ba porte. Na yebiti so boli ya bambongo, so boli ya mbongo. Et ça va question Tatiana, arrêtez de décevoir les gens. Et ça passe moko et où tu connais kaka mikolo, où tu connais kawa. Une année, 10 ans, 20 ans, et comment on les gambango? C'est comme on va titre le kuta. Si on veut ici, ba collaborateur, il y a bateau, ba boma, ba kamwena sapo, ba Rossi, ba Mamadou, Ndala. Donc on a bien comment luka bango bazonga na pouvoir, mais autour na bango, yebisa bango. Pour autre ari maja autour banini ke makambo eleki na boloko wana makala. Et makambo eza na CPI, bakanga batu wana nyonso et qu'ils oublient pas. C'est un passé récent. Vous nous dites comme mitema na biso ezoka. Kamwena sapu mitema na biso ezoka. Famille à Rosie, Tilelo, non-assistance à famille en danger. Papa Koufa. Bana ba orphelin.
on a qui me tourne kokufa pour la RDC. Est-ce que ça a vraiment important dans la vie? Ba jeune belé ba komi kolobango. Ba kimbango ba kufa likola RDC, ba kipa vita. Ba kufa le 4 janvier 59. Ba uti ko kufa combat et salama pour nini, combat na diaspora salama yi pour nini parce qu'il y avait trop de violations des droits de l'homme. Ba boma ba tuna ba hôpitaux. Ba boma ba tuna ba revendication pas du 3e mandat. Les images sont encore récentes. Peuple congolais, tous ont abattu. Ils ont été pour dire qu'ils lipa. Ils ont dit 200 francs, les lots comme 1000 francs. Les obos s'en est battu. Ils ont dit qu'ils lipa 200 francs. Bah boma bande qu'on a biso et belé. Bobo s'en a camboté, hein. Alors, il faut vous proposer une autre voie que bateau va bomanga bande qu'on a biso. Et quand une dame passe à la télé pour nous dire que ah, mon mari est le père de la démocratie. La démocratie. Les élections, oh, batali. Ah non, c'est pas ça la démocratie. Élection démocratique et les carana. Après table ronde. Bah, il ça l'élection. Quand ça vous a mis président, vous avez mis premier ministre. Banda wana. Élection démocratique n'est pas la RDC. L'époque où on devait connaître la vérité après 50 ans est révolue. Le tout dans le monde internet. Na minute information va sur baebi. Donc, il ne faut pas venir nous mentir dans ma histoire où tu connais hier, histoire récente. Ce n'est pas la démocratie. Tant que Botali, vous avez gagné l'élection, vous avez été, vous pouvez pouvoir côté Moussous. Non, ça, ce n'est pas la démocratie. Il ne faut pas dire que on a perdu la démocratie. Arrêtez de manipuler les gens. Arrêtez de nous mentir. De mentir les autres. Parce que moi, beaucoup ça a été. Et pour terminer, toujours 5 soldats, il y a Congo, arrêtez de tuer nos frères, nos sœurs, pour nous neutraliser notre robeta et arme dans le colo. Balak Sabino, comment viser quelqu'un? Mais bon, tu connais le cabino, mon soldat à Bounia sur le banini, tu connais Boma Bango. Dengue bato oti ko kufa na prison ya Makala. Ah mon Dieu. Dans un pays démocratique, il y a tout quoi qui va arrestation. Il va solder, va tirer, va prisonnier, va boyer, va gaz parce que ban tout une chose au monde on pensa que non. Mais tout qui t'aime te bomi bango. Makile zate na nzoto. Donc, étouffement, banini. Tout bagage. Alors, peuple congolais, j'espère que l'image yo va recensurer en côté quoi. Bateau baza ba chronifuati quand vous passez pour nous dire quoi inviter ba problème. Quoi inviter ba problème, ça ko benga ba problème. Mais ba lobaka ko éviter ba problème. Où est la diaspora en marche? Comme à l'école. Donc jamais n'a pas les cassans tika leçon. C'est impossible. So bomoni luputu, le bana ngo ba chiri chara. Luvanium so bomoni mobulu, bobeta kama kamla bino na lingala. Botiki la luvanium batu nango. Bien sûr que personne ne connaît tout, mais il y a des limites. Il faut, et non, il fait tout ça la beauté. Il faut tout ça la beauté. Même Lingala Mobulu, ndeti. Non, c'est neti.
neti ye, neti ya, neti nga, neti l'autre. Pandeti. Matro. Peuple à Congo. Comme dit l'autre là. Quelle sorte il y a peuple? 400 millions de dollars. Et s'envoler, boy. Or, 400 millions de dollars, je me rappelle bien. En 1970, 1970, en 60, biso, tu défiles na boulevard du 30 juin. Tu défiles devant Roi Baudouin, la Belgique, na moi Sinae, Fabiola, na Maman Cessé, Seko, Marie-Antoinette, Maman Cessé Seko, Maman Mobutu Cessé Seko, Maman Mobutu, Maman Malamu. Moi, je te robot, ça n'aura jamais la vie. Et devant Mobutu, na toutes les autorités, Yamboka Bazalaka wana. Donc, il y a souvenir de robot, ça n'a été là, Tsarabiso Bilamba. Sapatou, chaussette à pembe, sapatou noir, chaussette à pembe, culotte à bleu, chemise à pembe, na cravate. Je dirais plus la cravate parce qu'on était beaucoup bas cravate, battu belé. Voilà. Donc cravate, ngaï cravate, battu me souviens, voilà, dit bah cravate. Trop beau, ça n'en vaut jamais. Donc l'éternel soit là, ça rabat. Défilé, on a. Dans le cadre de bateau, la période d'indépendance. Génération on a bateau on a nous sur bateau la période d'indépendance et après l'indépendance défilé zalaka na boulevard 30 juin et après cela il y avait des autres animatrices na animateurs il y a République là tsaka bango babilamba 400 millions de dollars et ko là 120 millions il y a batu Sokoto tout ça là ba chimiste na suiga wana. À bientôt. Kalamingité quoi. Pour moi, on a bientôt père moko. Ça fait 2000 ans. Il se loue bosé la kaka, bosé la kaka. Dans ces pays là, on a bientôt quoi. Kalamingité. Merci. Voilà, bah déterminer à Bunia wana la prison centrale wana. Babandi otomboko déjà babimi likolo toyebi action nini kosalema lelo awa to bango bakufa to basoda bakufa awa tala kaka bango wana tokolasi yao kaka lelo badeteni ya prison centrale ya biso ya Bunia bango wana babimi libanda bazolinga babanda otomboka boye bango wana baimage ya bango yango wana tala yango wana bango wana déjà ceux qui basali re tokosisa bango awa makasi tovide bango badeteni na prison centrale ya biso ya Bunia lelo samedi babandi otomboka bango nyonso bamati likolo totala mouvement ngo ndenge nini kozala so baprofite mabe bakokufa modele oyo ya kisasa euti kosalema bango wana déjà yoka kaka buri ndenge esalema wana awa eza prison centrale ya biso ya Bunia badeteni nyonso batomboki déjà balabala monene yango na makadana bapapa ya mai ke mpe baza opposé na bagiere tozila bango kozila tozi awa ebele bapapa ya mai ke bango wana bagiere mpe bazali awa tozi na bango elongo tozila kaka basala action bango tolase bango direct yango wana baimage yango bango wana baoganga bo bamboko pa tozila bango kaka
o kaka baobanda okita bazwi yango na banzoto yango wana balingi baoka bamona action ndenge esalemi na baninga kuna na mboka monene awa mpe bango mpe balingi bamona yango na miso. Voilà balabala monene yango wana, balabala monene yango wana, balabala monene yango wana, balabala monene deja yango wana, yango wana prison centrale ya Bunia yango wana. Ok otindela bino babisika nyonso bozali bomona.